Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Oh, d'accord. Business, fiabilité. Plastic business, rapidité. Mbote Nabino Balandia Bosolo Télévision. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Vous avez belé Liboso TV Nabino, Tozali le samedi 12 avril 2024. Bon, mais ça nous samedi, tout ça la raté. Mais Tozuli Baku, il y a Rotel Maliboso TV Nabino, Poto Solo la moi Moke na Maïza Roleganamboka. Merci Nabino pour Botondi Liboso TV Nabino. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Tokutani sous le lolobi mboule beta qui m'ébélé na ville province ya Kinshasa et puis na bisika mususu ba province ba dégâts ils allaient dans nzela c'est qui est sûr. Je pense que héritier a une image que je l'avais envoyée, donc beaucoup monde a ba image. C'est très regrettable par rapport à l'état autoza na Katia ville. Mais avant cela nazwa ba information du jour tokoloba moi makambo bile on sala moi ba mise au point na biloko mike mike likamambula wana image na tindela que héritier tu peux avoir sa place à ba bidon en les salita wana. Donc, tozalawana, tozolobela pe contradiction, il y a bato ya 5 ans, on va tenter de dire quelque chose autour de ça. Pour ceux qui n'ont lobby bakolobo te tokochaka ba image et osala moi bien. Comme ça tokotala nani azoko sa po moto moko maele Félix Oazé kwa lobaki soki moto alokuta zobetelo lisolo sa betela yo. Il faut tika ko matina suka po moto alokuta ba yebaka bon. Beaucoup babino mokwa. Bakomi na ba français ote, il y a contradiction dans les paroles mais il y a pas contradiction dans la démarche na bango. Mais déjà ceux qui ba base est mal posé, la suite vous a déjà biaisé. Donc, on va tenter de dire quelque chose autour de ça, messieurs et dames. Présidence de la République. Félix Tshisekedi a reçu jeudi 10 avril les lettres de créance des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et du Venezuela. Les ports en eau profonde des Bananas, on pourra avoir les premiers navires de 2026. Ça, c'est une précision de la primature. Santé, du 10 au 12 avril, la campagne de vaccination des enfants contre la poliomyélite débute dans 6 provinces, au Katanga, au Lomami, Chopo, Kinshasa, Tanganyika et Maniema. Elle se fera de porte à porte. Sud Kivu, plusieurs structures sanitaires en crise à Lubero face à l'insécurité persistante. Kinshasa, projection d'un film documentaire pour immortaliser les victimes de l'agression rwandaise. Inondation à Kinshasa, au quartier Ndanou, dans la commune de Limete. La situation de ce jeudi 10 avril reste précaire. Le zoo cohabite avec une population qui a tout perdu. Lutte contre la corruption. La déclaration des patrimoines concerne désormais tous les agents publics. ZLECAf vers une union douanière africaine sur le modèle européen. Avant-dernière information, financement de la CENCO par le Rwanda et les pays de la région. Contradiction entre Fulgence Moteba et Eric Senga. Nous allons la vidéo. Comme ça, Bino Nandaku, bon, on peut sa réponse. Pour terminer, Ituri, les ADF tiennent des meetings et imposent une taxe obligatoire à Mambasa. Messieurs et dames, nous voici en direct pour ce reportage. Alors, on va, et pour cet échange, pardon, on va recevoir un Congolais Mokona Mbaki Mbale Utaïkoleka, Dexi Messena.
Massena, pardon. Ça, c'est Gide, un Kassaïen qui écrit, il met même les écrits en Chiluba. Il a écrit Messena Olia Massena, président du mouvement de réveil des personnes vivant avec handicap. Ndeko Mbote. Mbote, Papa Sango. Un bon week-end, Tokutani Soleno. Merci beaucoup. Très bien. Boni Bandeko Nayo, personne vivant avec handicap, Oyo, Ozotambola na bango, Bozala na bango, Bozolia na bango, Oyo Lobaki, Natunaki pe bango, Balobite, problème na biso, Boebisa kaka Dexi, Yende Mutazo Kabiso Malam paye Muta comprendre makambo na biso. Boni Lingomba Ngozotambola na bango ndenge. Bo structurer makambo sikoyo to etikalika na munoko baponio to bobongisi mikanda nyonso. En tout cas, Papa Sango, na kozala clair na mandobalanga. Il y a un beau point dans dossier wana. D'abord, je voulais vous remercier par rapport à l'invitation parce que quand la boue samedi au sala raté, mais au tali que bande kono handicapé aux agues soit faut ça la kaka parce que lobby est qui to l'émission mais mboula et boma qui bande ko ba so qui bande ko ba 0R soit ko bande ko 1R au moment où je vous parle dans la bande ko même na sie pa na bino bazo accompagner nga baza déterminé c'est-à-dire que na ko lo babaki baza nzoto malamu mais par rapport ya biloko bazali ko zela soit na biloko elekaki kala baza na baza ba habiter et ko leka ndenge nini parce que bazali ko souffrir yongo te pa na yo babi kete il faut que le papa sango aza moto yo soit comme si maloba na biso ba konzi bakoyoka parce que makambo na so pe solution. Très bien. Structure na bino komi wapi parce que ezalaki d'abord bango entre bango bavandi batali proximité lisolo na ona bango pour rappel et bandagi wapi pour beaucoup na niveau bokomeli. Est-ce que vous organisez un auto bozotambolaka bobontaba sans structure, sans papier, sans bureau? Bozotambola bobandaki ndenge nini bokomi wapi na likambango et organisation ayo na bango. Merci Papa Sango. Mouvement na biso et ba handicapé eza bien organisé. C'est-à-dire tozali na 26 provinces tozana ba coordonnateur ou bazali ko diriger na ba province et aussi tozana coordonnateur provincial ou azali comme coordonnateur azo coordonner ba coordonnateur nyoso azana ba province ou azali coordonnateur à Kinshasa monsieur Robert Moulenda yenda azali ko gérer ba coordonnateur nyoso ba province et na niveau à Kinshasa tozali na ba cellule ezali na ba chaque commune par exemple chaque commune eza na peut-être na 5 cellules nde ba cellule wana tozali bazali pe ba chef ba président ba cellule ou bazali ko diriger na coin wana pour que to baka ko so solution surtout bi ke handicapé coin na tel bazan problème directement toujours problème na bango. En tout cas, je vais vous dire d'abord ce total d'abord dans ba district ndenge to identifier na ndenge na biso to sali sans moyen à l'état sans moyen moko ba partenaire moko ba utata libanda soit nationaux na moyen na biso moko to sali ko bunda o sali d'abord na ko za la clair yanga moko président total na district ozali na ville province ya Kinshasa tozali na Changu o ezali ko kamba bandikapi bazali belé. D'abord ce total da toke na commune tozali mimi na commune ya Kimbanteke o ezali ko gorger plus de 36 000 handicapés. Voilà commune à Kimbanteke. Mais ce total, dans la province, c'est toujours province à Kinshasa et Zali ko dominé par rapport à handicapé. La deuxième province, c'est Zali province à Kasaï oriental et la troisième c'est Kasaï province de Mongala. Des handicapés bazali sous Ebele. La troisième c'est la province de Kwilu. Bisika handicapé batondi bazali ebele mais condition bazali ezali condition passe mais tozali ko bunda la bomoye na biso c'est pour cela tozali ko talela kaka mokonzi ya mboka akanisi la biso na makambo etali via handicapé. Alors mokonzi ya mboka po akanisa makambo etali via handicapé le chef de l'État a tout fait. Eza babiloko yo na ba gouvernement passé bazali na considération mingi te vis-à-vis na bino soit bazali na ba considération mais ko pesa bino responsabilité ezala ki problème ya choix. Alors que mokonzi mboka depuis 2019 basaleli bino ministère batie pe moko na bino bakamati mona mwasi moko bapesi responsabilité madame Irène Sambo bapesi responsabilité ya kokumba ye moko aza personne vivant avec handicap. Cette fois-ci baboko tie la bino moto aza na biteni ya nzoto nyonso na bokolongono bapesi moko lokola bino akamba po bozwa esengo na obozalaki nango lokola bosenga mbula motoba soit 6 ans eleki
comment bino la personne va avec handicap vous allez évaluer mon salaire moko na bino est-ce que vous allez satisfait est-ce que les objectifs au boluka que zali atteint est-ce que vous a informé na makambo nyonso ndenge ezali kolekela situation nini obino na ministère boza ko vivre sikoyo o bokote mbite Félix Tshisekedi merci na ndenge nomaki ndeko po ndenge nomeye o tolukaki yango tozwi lecture non na likambo Papa Sango pona kozala sincère pona kozala pe bokuse elo na koloba ministère na biso jusqu'à maintenant ils ont impact nango zo ibana te. Est-ce que tous un ministère, mais quel est l'impact du ministère jusqu'aujourd'hui envers ma personne avec handicap? Jusque-là, ils ont été dans terrain. Pour vous dire la vérité, même Moussala Obispo Tozali Kosa, les autres, quand même Moussala ministère, ils allaient Kosala. Na Outaki, ils ont la Kinshasa Awa, pour ne pas être soulé de Komoko, Papa Moko, Asala Kana, ils n'avent pas, na tout le monde a bandé comme ministère, Bautuko Legana, Top Congo, Bautuko Loba. Tozo Sala Moussala, tu identifies handicapé, ou même Basala Kana, Inav, Topé si bon matricule. Mais moi, je connais monsieur Antoine, Asa aveugle, moi, si n'est Asa aveugle. Bazana mo na ye moko buka sala ki accident aute ko buka na papa kanga buka ni akei na ministère ya handicapé parce que papa n'a pas handicapé tant avec les handicapés a comme le ministère qui est pas ministre bazo bisaye nini ndongo za boye biso to koyamba yote baebisi biso to koyamba yote batindie na HJ baebisi zonga na ministère bapeso mukanda zonga na ministère baebisi biso to tindie ko na HJ papa wana azongi papa na moni solution a rejoindre mususu te aye pananga ezate ke nazo lobake nazo loba na munoko j'ai même les images où ezo la seke papa nazo témoigner que ministre a saboté ye mais tandis que ministère wana bapesi ki ngo pour la biso mais quel est l'impact du ministère aujourd'hui na terrain pona ke nanga musika te ministère jusqu'aujourd'hui OK toko loba lelo soki mokonza mboka lelo mandat na esili ke bandikapé balobake mokonza mboka sali quelque chose pour bandikapé et kozala histoire que kozala lisusu te et kozala kaka apesa ka biso ministère mais ministère ngo etikala kosala eloko te parce que jusqu'aujourd'hui impact du ministère ezala raté na kena ba province jusqu'au côté là où les bandikapé bazali bandikapé baebi même pas comme ministre te ba mona même pas est vraiment comme ministère esala te mais moi comme individu comme je suis là nakoki papa sango na ko peso numéro na lungwe na peso numéro chef coutumier moko comme na ye na province tel au benga biso que ces messieurs là acheter les terrains pour les handicapés du province tokokende même na kozwa même bata bosolo tokokenda bon tombo ka handicapé à province la sombi mabele pour handicapé dans la province pour que handicapé à province passe j'ai même négocié aussi na ba chef coutumier bazana awa na Kinshasa na monga fula pour que handicapé au contraire côté tel que ngalie monga fula ba selemba ou bazo mabele côté ya monga fula mais ce qui est là qui ministère au biso si réellement zo travailler pour na bandeko na ye akope ko sala loko na plus que biso mais comme bon Monica Kasoka azuni kaka opportunité moko boye azui pour intérêt famille na ye pour intérêt na ye akenda kapoto mais abosani bandeko na ye bazana ité moko aujourd'hui ekomi kobimake c'est pour la sincère na mona ki yango batindela epi ngai na moni ki ba journaliste mo baleki na TV alobi ke c'est ndeko sango nde akomi ko soutenir mwana wana na honorable Eliezer pour que abima ngana lobi ke bien sûr ngana lobi ke ezali sumu te ceux qui papa sango bien soutenir handicapé pour que moko ya malamu azala sunga bango ezali sumu yo tozala pendant 6 ans osala nini pour que batika yo c'est ça alors ozali président et un mouvement de réveil PVH ouais yo moko ndenge ozali awa ozolingo salani soki lelo bapesi yo responsabilité tokende na hypothèse que ozalaki consulté j'espère que ba image ezali ndenge ozalaki consulté peut-être nazalaki consulté par les conseillers du chef de l'État avant tokoma likambo wana soki lelo bapesi yo chance ozwa responsabilité ya ministère parce que yango nde eza bosenga ya bandeko na yo ebele la majorité ozokana kosala nini na ministère ou likanisi na yo miteka d'abord batu bayeba lelo soki ozwi responsabilité par rapport à ba critique par rapport à état ou batu no baza nango nini yo za nango la vision pour en faire avancer et puis ko pesa sourire na ba personne va avec handicap papa sango ba priorité na yo zani soki na lobi na peut-être na pesa plan na ngai ezali na pesi yango ba cas adverse bayeba eloko ndeko na kosala mais papa sango na lobi boy j'ai même ma main coupée moi dexi aujourd'hui si l'opportunité arrive que Naza la responsable et handicapé, moi je vais marquer mon histoire. Je vais marquer mon histoire. C'est-à-dire, Oyo et Sengi qui font ça pour handicapé,
o bato bazelaka po bandikape baseretuvaka te nga soki nazwi opportunité wana papa sango na kosala yango aujourd'hui bandikape bazalaka na balabala à tout moment mais moi mpona longola bango ekozwa inane te inane eza ebele parce que je sais comment que ya kosola na bango comment kocréer parce qu'aujourd'hui naza ministre te mais nasali opportunité nasali système moko ya sombela selile moto c'est-à-dire que chaque lundi nakoma kosombela bandikape bamoto 3 motos na chaque cellule na Kinshasa toza na 61 cellules na tie système wana ke na dette tosala déjà na 4 plus ou moins 5 cellules tosombeli bandicapé na cellule mo bakoza la 100 tosombeli bango 3 motos soki 3 motos par jour bakotaka na 3 motos bakotaka 90 000 d'office déjà dans un mois de base mbongo na bango moko boye et permettre bango o atekaka mapa bakopesa financement mapa o asalaka boye tosali topesi ye directement moto okesuna balabala te na uti kosolola soki ezaki ndeko azoloba liboso na bino akosi bokoki kozwa micro caméra na bino bokende yango na bandicapé bazalaka na triomphal boyebisi bango sms dexi moko ayeki basolaki na bino nasolaki na bango totrouve compromis nazopesa bango mapango na siele babike président toza d'accord na yango mais eloko mosusu mpona kopesa tozala à l'aise ya kosalela biso ka forage kosala biso forage tovandi tokotaka mbongo na biso wana edaka biso le mois pour que permettre biso teka susu na triomphal te nayoka na bango dans 2 semaines dans 3 semaines fo nasalela bango forage mbongo wana na kosala bango forage wana moto apesinga yango te déjà ke naza na facilité déjà ya kosala makambo ebele ke lelo soki nazwi opportunité ya kokoma place wana na budget ya l'état na kocréer makambo ebele j'ai beaucoup de projets même oyo baza bamusicien baza bandicapé oyo baza bandicapé bakatana makolo babetaka basalaka mpe football tozala bandicapé oyo baza badessinateur tozala bandicapé oyo mpe avandaka bakombaka mpe mutuka eza na système adapté ya bandicapé on peut créer même une société de transport pour les PVH il y a une possibilité il y a des écoles na lobaka on n'a pas le choix parce que na yebeta na lobby na cas diverse bakoka osala ngote parce que 6 ans bakoka eta kosala lokote il y a beaucoup de choses à faire pour na bandeko na biso wana aujourd'hui comme ka handicapé et comme ka handicapé fa que ça la couture non handicapé ko sala la couture te il y a beaucoup de choses que les handicapés peuvent faire pour que le lobby peut ça bien et aussi tozala suna il y a un projet là to bande ko kanisa ke lelo soki nzamba pesi biso opportunité ya kosala nako nayebi te soki bato bakozwa projet na papa sango nalingi lelo ozala comme témoin na ngai soki lobi projet bimpa bato mosusu obi ke mwana nanta bandaka na yango par exemple tomonaka majabu nde ezosalema majabu talent ngai nalingaki ke sikoyo tonore mpe bandicapé na système eke basala majabu talent handicap bazwi bandicapé par exemple baprovince oyo baza bayembaka basali compétition moko boye déjà tokolite na bandicité parce que na moment wana ke bandicapé oyo ayembaka bopumufo bango aza suna tante ke oya suna ministère te po akolela quelque chose déjà bobimis bopumufo déjà ndeko moko na nzela ya musique o pasaka na nzela football na nzela basket pe bopumufo ye déjà tokoyeba ndeni ya kosala po bandeko na biso na bazala bien eza te ke fo handicapé vivre bien fo bomemela na coupe kuti non bato mosusu bakobamona handicapé na age oyo po anotonga na age nini mais koyemba déjà sunu tabotama da koyemba na ye so bopesi ye kaka ntambo ye accueilli parce que sont des handicapés boti na plateau so imba boy nous sommes intéressés mon ndi handicapé machama moko likolo so bina nous se disant ba TikTok déjà et comme ça là déjà il y a une possibilité que handicapé a gagné mon na même dans la TikTok et ça qui va mailler au même ministère ko sala mais ko sala ngote mais nous avons cette possibilité là aujourd'hui si nous avons basali biso ngolu tozama kamebele ya ko sala pona handicapé lobi ba fuva malam. Alors tozona nos démarches na monaki bozaki na réclamation à départ ya madame Irène Sambo handicapé ba télémaki nazo ba lobi ebele kutu biloko na bango ba yibi ba botol bango ba téléphone makambo ebele tolanda revendication wana et puis to ya expliquer biso quelle est l'essence ya démarche bazo lukani. En image, on se retrouve après, on va continuer. Mokanda na biso yango oyo. Et Salemi fait à Bingale 2 novembre 2024. République démocratique du Congo, province de la Monga, la territoire de l'Issala, commune rurale de Binga. Objet, mémorandum. À Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, vous, en tant que garant de la nation, symbole de l'unité nationale, le métier de l'ordre public, c'est vous qui veillez au respect strict de la Constitution. Une personne morale. Monsieur le Président, nous tenons à vous remercier d'avoir restauré la dignité des personnes vivant avec handicap. Malgré Madame la ministre cherche à vous mettre le bois dans le roue, pour que votre mission faille et pour soutenir votre chère idée, nous réclamons le départ de Madame la ministre Irène.
et la mise en place de Dexi Masséna. Sinon, Monsieur le Président, votre vision pour les personnes vivant avec handicap resterait de l'utopie. Monsieur le Président, vous en tant qu'analyste constitutionnel, analysez exégétiquement l'article 49, 51 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété en ce jour. Je cite, l'article 49 dit, la Constitution stipule, les personnes avec handicap ont droit à des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins. Monsieur le Président, Irène était là pour accomplir votre mission aux intérêts des personnes altérées. Elle a failli. Elle n'a pas un cœur handicapé et un esprit patriotique qu'est le vôtre. Nous attendons, Monsieur le Président, la satisfaction de notre part pour les personnes vivant avec handicap de la Mongala. Est-ce que ça manipulation te pour battre les bazo accusés que ça la moi ba moyen ozo manipuler bandegolo ba personne vivant avec handicap ozo ba problème personnel na Irène ou azali ministre et à charge ya makambota li ba handicapé bo bangi na balabala penza pona nini tango ba bimi na balabala. Papa Sango, so babi za manipulation, moi je n'ai jamais été d'abord dans la province de Mongala. Ba lo baneza bata Mongala. Oh eza la Mongala. Ngai na yebi kuti Mongala kuti ndenge za la kakute. Siko bato wana ta bazolo bana Mongala kuna SMS de chapi atini mbongo ndenge nini. Bato banal ba finance kai. Les handicapés ont vu eux-mêmes comment que M. Dexi travaille. Les handicapés ont vu comment Madame Irène travaille. Ezate que manipulation ya bato. Aujourd'hui, bazo latisa combo ya bato tel que bino, tel que ndekweleze, tel que d'autres personnes autour cité ba combo te. Eza kimute mamabe parce que ngane na oboye naza ministre te. Quand je fais quelque chose na moyen na ngamoko et bongo c'est l'état pourquoi pas tokos aider bandeko na biso. Ngana ko lobate ke o mutu moko zo manipuler biso. Nzambe aza témoin. Ceux qui mutu moko ya bi ndeko nazo soutenir yo pour ko ma place tel poste ngabandeko no eza lisumu te. Eza manipulation politique te. Et ça mboka na biso Congo tant to vanda ka to moni ke na Rwanda mabazo take biso to so bima no po to moni mboka na biso eza malade quelque part mais to bande ko moni ke bande ko bandika pe bazo souffrir mutu ma bitenga nazo soutenir yo pour que lobi o de bande ko na o lisumu eza wapi to sali nene to bomi nani et loko bozo reprocher Irène eza incompétence c'est ça et compétence. Papa Sango na j'espère que na l'émission to sala liboso na loba na tuna oka question moko Papa Sango est-ce que ceux qui to lobi aux journalistes moi makasi ya mboka na biso so ba tanga parmi ba journalistes makasi lo na mboka na so ba tanga ta de aujourd'hui que o ba balanda émissionner ma 565 aux na kati so to bito tuna Papa Sango la kisa biso œuvre moko o meza et cause la visible dans la mission de Soabi que œuvre au ministre sali qu'on a handicapé depuis 2019 jusqu'à maintenant 2025 où ils ont la mawa lobi que yango exacté. Alors nous avons tendance on aura le risque à quoi assister maramo tout monde na Rubero basala ministère ya décentralisation affaires coutumier et comment il rola ilamba ya Rubero kaka Zares Rubero mtalata kayo c'était un peu de trop. On se disait est-ce que Rubero atanga classe ya décentralisation affaires coutumier makambo euti wapi c'est comme si basalela kai costume ko sur mesure. Madame Irène Sambo bapesa qui échange depuis 2018 que 2019 tilelo je pense qu'à sali 6 ans ezanga ite ba congolais ne so ba koki ko évaluer to finga la te mais to ba la vérité mama o batia la personne vivant avec handicap dans le ministère na bango à part ba photo ba kangala chef de l'état ngai personnellement na ebité lo koni so sala mais ba photo na ba conseil des ministres wana na mona ba photo so be mo konzamboka bengi bango ba telemi liboso bazo kanga photo ya né wana na mona ba photo na mais comment na ba action ngai personnellement na biso bo yebi ba action il faut nous montrer moi je connais pas alors à sali 6 ans 7e année ngolo so ka zo pe sa résultat te bo changer bo pe sa batum ce que dans le ministère, nous avons 6 mois à Pamba, 1 année balongoli bang. Souminoa la première ministre, toujours le baba longola Souminoa, parce que Azali incompétente, Azali la gestion calamiteuse, gestion d'aïsa opaque, et pessi va résultat. Ce n'est pas de l'insulte. Nous on constate que a pessi résultat. Parce que tant que tu sais qu'il y a comme président de la République, Bosenga na ye, monsieur le président, le bac a 6 piliers majeurs. Oyo esengeli bachango
en application pour booster mboka. Lelo na si pilier nous sa Félix Tshisekedi ata moko na tokukite. Tshisekedi mutakotiango en application c'est la première ministre. Mais moi à mon avis je constate que la première ministre a complètement échoué. Ils ont insulté, ils ont point de vue. Le roi Batumoussou Bazomona qui est soumis à Sali Malam, c'est leur point de vue. Mais moi, je vois que Soumino a échoué sur toute la ligne. Et que toujours les Satan a soumis. Il faut que l'on ait mbangu. Na gouvernement au baka Matamutumoussou Bachaye, premier ministre. Et bon, si on l'a soumis, nous. Oui, à Sali Koutou 3 ans, 4 ans, à peine qu'elle est arrivée. Mais tout le monde a indice et incompétence à travers gestion. À force, à combien pour votre raison pour la Irène et Samboyo, à l'axi, bah, limite à PCL le côté. Donc, il est temps, balongolaye, ba meka batomosusu, ba pesa bango chance, parce que, a commis ministre pour la repère sa réponse, car il y a Tshisekedi, mais plus pour répondre par rapport à la déshydrater la population. Population, là, il y a personne vivant avec handicap. Il y a un ministre Moussou Teg aménagement territoire il y a battu sauté. Il y a d'abord azali ministre kaka pona ba handicapé. Mais ba personne vivant avec handicap va constater que bazu est le côté. Bazo c'est la mbongo côté, bazo c'est la prise en charge, ils ont un cahier de charges où ils so ba moni le côté. Pourquoi ba kolongola sans beauté? Faut ba longola ba longola irene ba meka moto mususu. Basale la ministère tel ko le lamba des fois la takayango. Ba longola ba tia moto mususu. Eza logique. Eza likamba ko fingate. Et si à pesi politique na ezali limité, il y a lieu ba pesa moto mususu soit pesa résultat total. Et c'est comme ça na ba compétence avec cette concurrence. Bouromona ke oya salaki c'est lui qui viendra après va chercher un peu à corriger jusqu'à ce que la principe à continuité situation il y a ba handicapé et qu'on s'améliorer. Au lieu de tout à 6 ans, 7 ans s'éterniser, le cola qui est dans le magasin, son ministère des Affaires, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous avez été à quelque part, vous avez à Sainte-Marie. Oui, allez. Avant que il y a un adage anti-louba qui dit, mais je ne suis pas, je ne suis pas Moulouba, mais tant que Congolais, Nazana moi, et tant que mon akanaye, bien, en gros, Mukalenga wabantu wa mukalenga elingi koloba ete mokonzi azalaka ya batu bazaka ya mokonzi mais comment que ministère ya bandicapé siko ezake ozo diriger via batu na baboyi yo siko yebisanga papa sango o diriger banani alors que bateau yo zo compter ko diriger balingi yo te balingi balongola yo batia moto mususu mais le mieux d'ailleurs la culture démocratique fallait démissionner et ça Irène madame soko démissionner alors la moindre des choses ici mokonzi mboka tanga renommé premier ministre mususu contraire na madame Soumino baluka moto mususu ba pesa confiance je pense que les choses vont évoluer tout à la place aux ala qui on va revenir pour terminer handicapé basepela ki babano bazaba personne vivant avec handicap bazuli kabo botala bango toza kozonga pour que tous silisana na sala moi mise au point moké avant de terminer. À tout à l'heure. Apporter le sourire aux personnes vivant avec handicap en essayant d'améliorer les conditions de vie de ces vulnérables dont la plupart vivent dans les conditions infrahumaines, telles sont les missions phares que s'est assigné Dexy Masséna. C'est dans cette logique que le président du mouvement de réveil de personnes vivant avec handicap a rendu visite ce mardi 11 février à un des élèves handicapés de l'Institut technique médical Sainte-Marie situé à Ngiringiri. Préoccupé de l'état dans lequel se trouve l'outil servant de déplacement à cet écolier, Dexy Masséna lui a sans hésiter remis un nouveau tricycle. Touché par cet acte, les responsables de cet établissement n'ont pas tari d'éloges. Pour notre élève, Kinsem Christopher, de 4e humanité commerciale, qui a un besoin, vous voyez son siège, il avait besoin de quelque chose d'assez solide et de neuf. C'est ainsi que je vous ai intéressé. Vous êtes intéressé pour venir le voir. Il est là devant vous et vous êtes le président. Moi, je ne peux que louer les gestes parce que souvent les personnes vivant avec handicap dans notre pays sont délaissés, sont négligés, et voire même ils ne sont pas parfois considérés. Mais voir ce que vous venez de faire, vous-même d'abord étant personne vivant avec handicap, vraiment c'est un geste à encourager. Et nous qui avons toutes les aptitudes, c'est vraiment une leçon que vous venez de nous donner, vous venez de faire. Et encore une fois, je vous remercie. Merci. Alors, c'est tous les jours, comment tu opères? D'abord, découvrir, m'informer, et puis, vous avez moyen pour aller là-bas.
ngai vi na nga vuma ekoma naza lonso na sala na vi na nga ekoma kaka ya ko na koma va défenseur ya handicapé soki pestel ba bengi ngai par exemple na école ota bazoki bazoki numéro na nga ba bengi ngai ba singa mwana waza na problème ya vélo na problème ya frais scolaire na kina futi c'est $450 pour qu'il y ait l'examen d'état pour l'année oyo na sali yango na pesi na vélo ezalika wana te na kende suna makala ko bana moko basala bango opération na mokole baki na problème makolo baki bana mibale tous les deux makolo ba image ezali ba image na ndenge ozolo ba boye au défilé ouais na kei ba tolandeli na pesi mbongo bakende bango pe na hôpital balandeli bango no bientôt là déjà fin avril awa basala bango opération na hôpital ya Kankokolo na bosse même goyana ba dossier yango nyonso wana eza mangala zo bolongoli bango na monko les places bazali parce na mokole basala ki bango bien te parce que balaki na ba moyen te oh ba mama na bango de bazo remercier wana na makala ouais tchala no volume to kana. Infatigable dans ses œuvres, Dexy Masséna a poursuivi son périple à Makala où il a rencontré 2 enfants handicapés dont l'opération avait raté et empiré leur situation. Ému de compassion, le numéro 1 a promis de s'imprégner personnellement de ces dossiers jusqu'à obtenir un résultat favorable. Papa Dexy, comment nayo en tout cas vraiment ça l'ingaille bien. Comment nayo journal Léon Naza sur que bana nga bazu solution lelo. Pour solution boye na luka ni par ailleurs. Bana bango ye na tamboli na bango bisiko esengela na tambola bango. Na uti na bango mokole ba genou oyo ba place oyo eza boye basala bango opération na mokole. Ba docteur bango ba remarquer que opération eza raté. Makoki ya kozonga na bango lisu na mokole basa bango deuxième fois opération en tout cas ya kolia kutu tozo luka ya koluka. Na mwana na landa ka na TV président na ngai na mona ba action oyo salaka. Osunga baleki na yo en tout cas bazonga normal ndenge batu nyonso tu batambolaka. Osunga bango vraiment na eliboso na yekolela. Na kokite na suki po na nga na moni na suki mais nde na moni yo na yebi que solution ezwami de ekozwa mate mais ezwami déjà. Une initiative salvatrice encensée par leur famille qui n'a pas tardé à exprimer leur gratitude. Nzambe vraiment zong c'est belé bisike uti. Nzamba kanisela o do apesa o su mingi koleka o su kana bango te pour continuer batu su. Nzambe vraiment mona. Merci na président tout que loko esalami esalamate tout le monde est loko te ti ozoti na biso pa ba député ya makala tozana ba député te ndeti biso pona biso yo nde siko komi député na biso na acte o kaka pona ngana ko contrôle député na biso ya makala bana na biso lelo 7 ans babotami na makala awa babotami na makala tout le monde est loko te oyo sali en tout cas merci Nzamba bakiselo ya ebele amona yo amo donc na ngambu no nzamba kanga misu te merci vraiment omono kundi za tutambola na memaika na mukongo ba o kude musuba otambola penda ya tambola penda tsoko tambola na asimba mir atambola penda biete tala ajo otambola na kana mukongo so ke église na mukongo kosuba otombolie okekotika donc mota molo déplacer bo solo tika yezalate papa sunga kande na moni yo journal lelo osunga mwana nga mwasi tala mwasi to ba fandela nga libosanda ka bo tombola zala ko kapenza mwana bota mabu te bo sunga nga ye vraiment yo kabi. Une initiative salvatrice encensée par leur famille qui n'a pas tardé à exprimer leur gratitude. Universel, c'est vivre pour les autres. Donc, félicitations d'abord pour la geste et la générosité, humanisme un peu aux témoigner. Il faut qu'il y ait des places sinistrées, Basali, hein, peut-être la personne doit être handicapé. Abota bana sisi bango tout baza albinos donc bakei bazo enregistrer bato ba sinistré wana bango baboki kocha bango batu basundoli bango batindelenga même image babi ke lakisa papa sango na bi image moye na téléphone ne bozo l'image eza bien te mais na kolakisi yango ata après émission mais na kolobela yango nde babengaki même c'est la même chose que babi mobile na ya mama wana akendaki même na ministère ba aider bango ba isi bango biso ma minute kokota te parce que bolanda ka jeune wana
wana famille wana nde bayebisi ngai nabi ke comment que ministère eza dexi to eza madame Mireille to eza handicapé nabaki nakoyesa papa sango azwa eloko na biso wana na mutema moko akomisa mpo bakonzi basunga famille wana parce que eza kaka bango moko te bandicapé famille basidestre baza wana eza bandicapé baza ebele peut-être baza négligé bongo mpe bazala babénéficiaire loko bandeko mosusu bakozala babénéficiaire. Très bien. Action nini bozala yango dans le jours à venir bozalaki bayambaki bino epai Eberan Kolongele bozwaki une invitation elekaki na ambiance nini baimage ezali faut faire passer en tout cas vraiment tokendaki kuna bandicapé vraiment bayaki amas ye moko conseiller ya chef de l'état amoni ke bandicapé baza déterminé baza prêt balobi ke biso toza na posa ya moto tolingi ya mwana pa ya conseiller spécial bandicapé balobi baza na posa ya changement na vie na bango comment ke bato mosusu bazozwa ka soulagement mais bango bazozwa soulagement te baza na eloko na maboko mais eloko yango baliaka yango bamonaka yango te eza ko bopesi otindi mutu kende ko somba lipa mais lipa ngo botie boye nango bolipa ngo koya nango kala mai et comme nango ba fumi nde baliaka na bango bon ko eza tango bokomi bosolo na quand même oui to solo là qui malgré na boye ki ke ngai ni nazala chef de file comme il y a délégation pour bakolo bande yemo ka so komi lobela bandicapé bango moko msusu nde bazala ki wana ezaki délégation qui conduit par notre secrétaire adjoint monsieur Roger Bukasa Félix diende azwaki parole na maman msusu maman Anto bonde bazwaki parole devant conseil spécial le chef de l'état na dikaba chef de l'état pe chargé de mission chef de l'état bazaki wana bayokaki balobaki batalaki nyonso devant bango babombaki eloko te batalisi mwa souhait na bango balobi ke mokonzi mboka ayoka bango bazala kola bana na ndako bazaka na devant na bango devant baparents pe bazaka na devant na bango tant tomoni esimbi te toyesa papa place otindaki biso place ekolo otindaki biso mokonzi azotangisa biso malamu te papa tolingi maintenant biso tozosenga suko otinda biso ta na lycée Bosangani ekozala mpe malamu meka biso na ekole wana après yo moko komona résultat tokope oyo soit ekopesama malamu soit ya mabe yo moko kokorige après. Allez tokomi na suka lelo eza week-end bakonzi ya mboka baza kolanda yo peuple congolais bazolanda yo mais en même temps bapersone va avec handicap lelo bano ekozala nini bon message nanga suka avant napesa message pa mokonzi ya mboka en tout cas nazali mutu nazana ba faiblesse même côté ba moyens financiers nazana responsabilité à makasi parce que chaque jour na mbaka appel à bandicapé na tous les 26 provinces pour na koluka ko résoudre problème na bango soki nazana ba moyens te na kosala yango te nazo lancer message na bato nyonso emite malamu o bakoki koloba ke te biso pe to foto kota likambo oyo atala ba moyens financiers to tindaka pour que o edaka bandeko wana ekozala malamu atana nzela papa sango bokoki koluka biso bokozwa biso pour que lobby bandeko bazala bien mais la seule message que je peux lancer oui auprès du chef de l'état eza ke mokonzi ya mboka bana na bandicapé ba souffrir trop bandicapé baza pe na posa ba retrouver sourire wana bakomona yango na ministère opesa bango papa na lobaka yango une fois lobby tango kolongwa ministère oyo etika la ministère ya lokumu parce que ça ministère la seule ministère mokonzi mboka a créé tant comme président de la république oyo a créé pas comme président de la république parce que le ministère mususu akutaki yango et ça ministère tant akotika yango fatika yango ke atika yango avec honneur et c'est la ministère ya déception bato bango ba akaya yango pour quelle raison yango na kosenga papa mokonzi mboka si réellement opesa ki biso ministère oyo papa to kosenga prier na biso kozala ko la jaibet tant akina malade bi Seigneur si tu me bénis si tu me guéris na ebite nini to kopesa yo très bien to kosenga bandika pe bazali kosenga papa si réellement ozali papa na biso kanisela bandika pe na o bazali kosenga